Nous sommes biso partout dans le monde na www.botestv.com. Kaka ndenge to lobaka un site différent. Un site différent lelo ezali émission bongo ya bo lamoki ya bayindo. Bolelaki lelaki boluka luka mbuta songa nzila ikala likulu isa hein yo yebilo mpinga donc koko matiki émission bolamoka bayindo yango ebandi na ngamoko mwana bino Noël obumisa benga ntantu ndoluvalo donc bozaya ko sepa ko bomoni ngape bomoni émission na bino o bozo sepa mbutaka songo montiembula Gordon hein ne bene ko sa ko sepla po émission na bino nde yango pene bandi émission bana bilaka place to kanga lokuta ya bayindo o bazolinga ba falsifier ba bomalelo ba prophétie en fumo kimbango to ba bomalelo bo solo ya bayindo émission na biso eza kaka bongo awa ne to ko kanga lokuta ya bino oyo bozo kosa na bozo tambo na koma fumo kimbango po bokosa ka batu donc na www.botestv.com na émission na ngobola mokabayindo ne boko comprendre émission bana bilaka et le lo subo remarquer na zanga moko te na zabongo na koko mubanga kapiamba yepena babi abinanga égyptien bon je ne comprends pas mais beaucoup découvrir awa yeboka s'expliquer à Koloba yepena za moyindo solo donc émission les amis place pour na solo là comment moyindo ala moki est-ce que moyindo aza ko lamuka to aza ya kolala nangai na koko mubanga kapiamba ne to ko solo maso na biso lelo donc na Koloba mingi te po émission ngeze lenyo wapi donc na kimbala moko pesa mbote na invité na ngai koko mubanga kapamba mbote koko mbote ndeko na ngai komo na yo koko ozoyo kapé sentiment bazo bengo koko donc mais osana yo je ngeta koko elingolo bakaka moto azali bongo na bwania koleka bandeko mosusu po akitela bongo bango ndo babengaka koko to moto oyo avivaki na génération moko ya koleka génération mosusu donc o koko elingolo bateka ke faut uzala osimba nzete te boleza lebele kaka ndenge koko mubanga kapiamba ndalubi le big manager ado panzu koko tozo lobela bolamuki ya bayindo parce que tu te émission ça bolamuki ya bayindo est-ce que moyindo asa olamuka to asa kaka dans le noir ndenge toza peka poso moyindo yeta moyindo asa kolamuka nanu te moyindo asa kolala parce que moyindo ayebina nute oya zali moyindo a toujours à tango inso manipuler et pas baloposo mususu baye ko sakana naye po makamboze belé na katu wana ndeko na ngai mais esika oyo lobi que non moto moyindo za ko lala lokola ka loposo ndenge ezali te place na fo bongisa nanu po loposo moyindo eza loposo makasi loposo bwania ya mayele eza loposo mo ya buzoba te mais eza eloko moko comme ça moyindo zoba eza mateya enseignement o ba enseignaka ye tango akomaka na esclavagisme ndi wana comme ça moyindo ti lelo ndinga koma lelo boy donc tango to développer piste na biso to talisa siko na bozindo na yango lolenge nini moyindo akomeleli ndenge moyindo akomeleli mais moyindo za bana ya kobunga moyindo za kukufa do moyindo za azati na kata mukili do azotambola na lokola mutu mais aza ko apporter quelque chose te ya malonga na kata mukili oyo ngo lo bakaza ko exister te moyindo za kukufa moyindo za kukufa na okaki bino boza na koyeba bino bolinga litonga bon église na lopoto na lingala etonga ya nkolo ndako ya nzambe donc tu évite bino sikoyo koko mobanga pamba bakotuna azali bongo na religion c'est-à-dire azana église nini bon biso tu as une église te biso tu as une religion africaine parce que batebele ba comme ça bango religion africaine parce que religion africaine ezalaka mais ezalaka suste to côté na ba religion étrangère ndaki sa christianisme eza religion na biso te batu ba kana ngoza ba mindele islam eza religion na biso te batu ba kana ngoza ba arabe bouddhisme eza religion na biso te batu ba kana ngoza ba chinois ba indien na ba japonais ozomona donc biso moko ba noir to na religion te yango ezoboma biso moto développer ezate parce que to kabola makanisi moko te to za biso no so batu bandeko mais mutu na mutana makanisi na ye ba enseignement o mutu ozwa na bouddhisme eza différent na ozo na christianisme na ozo na islam mais bino to botaka batu mwindu mais bango na bango mutu na na religion na ye soki pa ba chinois basambelaka jeudi chaque jeudi eza kwa dimanche na bango wa jour na bango basambelaka oke pa ba arabe basambelaka vendredi chaque vendredi wala journée na bango jour na bango basambelaka oke pa ba mindele bango basambelaka samedi na dimanche
Voilà ba jour sacré na bango. Ce que ba noir ba sambela mkoni. Jour sacré ba noir ezaba. Isangani nango oya ba yindo bakutana ka popé ba programme ba to basala pe basambela. Lisanga na biso ya ba yindo comme nango vutuka vana pambu uvidila de religion africaine to bengi vuvamu. Donc biso ali ba vuvamu ba vutuka. Vutuka za nani? Vutuka zali mutu oyo azali éveillé o alamuki na pongi o ba ko kosela lisusu te. Vutuka aza autonome, mutu ali kosela la autonomie na ye. Pe ordre ancestral ko ndaba ko konende batikela ye. Yo na ba bengi vutuka. So vuvamu sko za nini? Eza abréviation ya mot vutuka vanampambu uvidila. O lingoloba na lingala zonga esika obungaki. Eza recommandation na français lingoloba retour à l'authenticité. Vous savez, biso ba tumuli to nyoka malelo parce que toza na authenticité té. Toza na valeur té. Mais est-ce que kuna na pouvoir retour à l'authenticité, zali chef spirituel na binonani. Chef spirituel na biso ya vuvamu comme on est un fumukusu qui a mbunza na pana na ngola. Il y a la chef spirituel la religion africaine. Ce qu'on a quatre religions africaines, ba confession religieuse spéciale. Ou ça na quatre religions africaines. Le rôle ba ngunza o bazali ko sala construction ya religion ngo. Biso ngana dans le département ya ngunza molola ikabelo ndi mwana kabemba. Ye azali chef spirituel ya lisanga, ya bosembo, ya baindo na nzela ya manataludi. Ngunza molola ikabelo ndi. Nangina comprendre des exemples mon couche. Le la père spirituel. Père spirituel. Mais au moniteur tout ça la kaba recherche makasi. J'ai dit à faire mes analyses na Roulandeli. Apparemment, vous voyez à prophétie 21 en Fumokimbango, na 22 à utiliser en côté. Prophétie 21 en Fumokimbango, utiliser à prophétie 44 en Fumokimbango. Bino, Mbokinda Bosota 21 na 22, Bokina Mamon à 44. Bon, Ndonangai, et le mot photo est bezani. Au moins Nzambe. Nzambe a na partie prité o ya zalaka o place le domaine Nzambe na domaine té ba domaine so yayi pour ya zali incarnation il y a plusieurs intelligences aza omnipotent taba bidie omnipotent ngolo bagene aza ko incarner ba savoir nyonso. Nzambe aza politicien, Nzambe aza scientologue, Nzambe aza religieux, Nzambe aza nyonso katina ye ozomona prophétie ya Fumukimbangu ya 1921 yango elobela kaka liberté à peuple noir, l'esclavagisme. Vous savez, le 12 septembre 1921, Namboka Nsanda, Nde Fumukimbangu appelle ça prophétie wana. Alors baki gouvernement d'Afrique libre et qu'on travaille na bénéfice à Bamindeli. Vous savez, et qu'on travaille pour na bénéfice à Bamindeli. Il y a un moment qui tant africain va avoir indépendance, toute l'Afrique, ba gouvernement na bangono so ya liboso travaille pour na bénéfice à Mindeli. To suis mboka lokola na tout l'Afrique noire. Ghana a joué indépendance en 1957. Vous savez, le pays liboso noir a joué indépendance. Et ça, 1957. Libye a joué en 52, mais ça va malgré parce que le président de Bango c'est un métier. Toujours le même africain. Vous savez, à Mboka Afrique, mais tu peux t'appeler sur le nez, tu peux en Afrique parce que race on a africain. Bah au bazar d'Égypte lelo, bah au bazar Maroc, na Tunisie, na Algérie, na Libye, bah ça noir té. Bah yara koya immigration de bafanda wana na compte ya makamoko boy to robeta ngo petango to funga parenthèse wana. Mais to kangi nanu. Ozomona. Fumukimbangu apesi ba programme na ye. Ndenge Afrique kozalela. Apesi prophétie en 1921. On parler sur religion, sur la religion africaine. Réhabilitation de la religion africaine. Wana 1921. Apesi prophétie en 1922. On a parlé sur l'événement mondial, la guerre mondiale, des désordres mondiaux, les Goya, à l'obéla paix en 1922. Après cette prophétie en 1944, on a parlé sur la vie politique en Afrique, pays à RD Congo en particulier. Ce qu'on a mis sur la période politique, la prophétie en 1944. On a expliqué que la présence du Congo parce que le programme à Congo, c'est ce qu'on y a kolobela programme ya konle so totali parce que mutanku sur le lot azape na kati ya politique na biso parce qu'il intervient na kati malgré bozala vous matez pour bakina na bango hier mais vous me couche quand même il a na parole wana
ya koloba pe na kati ya politique na biso. Et pourquoi pas révéler à nos politiciens que voilà message en Fumukimbango na prophétie 21 zaboye ou soit kolobela ba peuple biso peuple population batone so na biso na www.botestv.com que ayepa l'équipe albe que non voilà a expliquer nous que malamo gena Aranani prophétie 44 oyo bozolo bakeno 5e président ou batu ba célébrer lelo et ça ko yazana pouvoir moi té contradiction ko ndeko na ngai contradiction zati ni abiso bani ko landa wani olandi ka lelo abanda ko mambo depuis kala depuis 1991 aloba kaka ozomona apesi prophétie 1921 ya 1922 ya 1944 siko mabeza na Congo za nini ba congolais ba yebi tenere histoire mboka na bango ezati ba yebi histoire Congo te ndeko tozala ba esclave ya ba mindele yawo nana yebi yango te to ba esclave ti tozala ba esclave baza ko exploiter biso par roi Léopold D sima nde ba colon bata mbongo ba ye kozwa Congo po bako masoko exploiter ngo selo bango nde roi Léopold D au Congo zaki propriété privée na ye azwaki Congo a cédé comme na Belgique na 1908 na yebi histoire wana te et c'est Congo ezaki roi Léopold D azui Congo na ndenge na ye pe azui a cédé yango na Belgique na 1908 nde ya kufi na 1909 babi Léopold D cédé le Congo à la Belgique en 1908 ce que mukoni nde ba Belge et c'est déjà beaucoup phrase que le Belge ba Belge ba zui Congo ba zongi ba Congolais na nuté tina lelo on a indépendance ndeko to souffrir et belé ba koloba ke ote koko kapiamba akomi koloba ba politique koko kapiamba akomi politicien akomi mutape perdre te tozolo ba mboza réalité mais bino bokoma ba tape perdre yo ka na ebe ko yo yaka wana na ebe ko yo wana to hotel sabino boy Kabila abotami na 1971 année où ya botameli le même année on a politique il y a retour à l'authenticité et il y a président Mobutu pour le président Mobutu il y a retour à l'authenticité ne Congo on a vouvamu vous tout va pas mbouvidi là alors bien on se en français retour à l'authenticité est-ce que bané ba puyaka na tangwana asali politique ya zérénisation a botoli économie ya mboka na boka étranger a personne ba na mboka a changer structure ya mboka alors bité to songa ba kombo na biso ba koko na biso yemoko exemple ko Mobutu c'est ça ko go ba sabango alongoli ko mboka na mboka ba mindele e comme ça yi ba se ba puyaka na punani ya politique wana te n'époque wana to souffrir kaka ozomona na 1990 asali discours na ye alobi après moi c'est les délige allez qui pour pourquoi ba appeler sur les délige lelo bino bolo bageno Kabila mto azo azali ko bebisa mboka au Congo eza regrettable eza yete ndeko 5e président 4e président eza yé ofu mukimanga lobela ki ba délige te peuple nyoka maka déjà peuple bana ko nyoka ma depuis lelo te tozongi na 1959 ce peuple o ezalaka bien engese indépendance te tozaka na dépendance to bane ko dépendre tant que moni que non on en a marre nande ba ote biso ba minene to senga indépendance wana ya botamina nute Kabila botamina botamina 71 sur le 5 juin 71 au monde ce qu'on a 59 déjà guerre bitumbe bunda mi pona mboko to comme libre et ça histoire mboka ndi ba bien ngote conférence de Bruxelles et salami to que ni table ronde pour proclamer jour indépendance kaka mukolo ba pesa biso indépendance wana mukolo na ba de joie yango bacha ba désordre contre biso na biso indépendance de pesa matin na raison nini o mindile ba ko bomela Lumumba pour biso comme déjà indépendant na raison nini osomon basali faux film balobi ko Lumumba ko pona mwasi ba déstabiliser combo ya grand héros mais biso tozana oui bato so ba pesa Lumumba valeur te tambola awa na Congo tuna ba Lumumba ba finga ba Lumumba mutakomisa sur la situation OK bango ba déjouer indépendance ango surtout quand on a un discours il y a Lumumba le 30 juin 1960 yango ngata nango bota discours na yango bozo yango discours au atanga le 30 juin 1960 ça la permission uniquement pour nango la biso mais le tozana non le tozaka na mamba vufamu parce que les matondo mingi bato vous êtes là pour chercher la lumière pour na peuple ndeko lelo obike lelo Congo na biso malgré comment Congo défaut deuxième indépendance deuxième indépendance ekoya est indépendance spirituelle. Vous savez, depuis Congo ezala Congo, le seul président au assisté comme Fumukimbangu, ya ki pamfita, ya Mbuta Lumumba, eza président Kabila.
À cela qui discours le 14 décembre 2014. Le président Kabila discours on est là qui a dit combo ya avion ya somba ka personne na combat qui panvita. A comme ko rénover pe ko valoriser histoire africaine qui panvita na nani. Koko bolibisi na tuna qui panvita on connaît la valeur il y a mama Batumba et pas mindele pour la liberté africaine. Écoutez, les voix mon bandi ma Bible. Les voix la Bible et il y a un livre sacré pour y a. Mais en plus muto o ya nango asa awata ko muta à l'étranger. Na tuna na question na est-ce que papa ko silolo yebi ke muto ko so boko nzamboka oyo a uta libanda té étranger et a existé en Afrique. Ah OK. En Afrique. Yoka. OK. Biso to yeko boma conférence de Berlin. Kokoma malien, kokoma sénégalais, kokoma camerounais ezali di ya conférence de Berlin. Bakaboli Afrique selo bango, ça tenir compte ya Africain bango moko. Monde spirituel na biso ezali reconnaître te ba frontière wana obini bocha wana waza malien, waza camerounais, biloko biso bien ngote. Biso to la le poso moindo. Ozomona. Bango moko ba mindele kuna Sarkozy a sala nini a dirigeant France à la français te aza hongrois, aza muta Hongrie, ba benga étranger te. Basa ko mbouye biso. Biso za africain. Bango basali Union européenne, basa un espace Schengen. Européen union soit ndiko na bango. Mais pourquoi pas biso pe za bongo. Bon ba biso za to développer te pona nini. Makambo wana okeno Kabila des étrangers ou télévision te biso to la casa noire, aza ndeko biso mutu mwindu, aza na droit ko diriger selon professeur des oloba. Biso landa professeur Fumuke Mbangu. To landa ba biloko ba zoloba te. Sikoyo kaka ndeko Kabila. Agena pa ba kimbangiste. Et pas bien de mon atabeta tour mais bien bozo défendre té biso de quel côté andi mais côté batanga la Bible biso et si on souvenir tout ça la ben mission ba le temps webele nanga na yo oloba que église kimbangiste à l'époque de Mukimbango existait ezanine yoka église kimbangiste et salami le 24 décembre 1959 muto fournissa ba bien na époque église wana fungwa mais c'est petit on gouverneur ya Twissville ou e koma lelo ba Congo c'est quoi za kamba nzangungu sikoyo tangu Kabila botami kala mingi te mambesa 1959 papa diange na zamona 1918 tangu président Kabila botami yene esprit na il faut ça na esprit Fumuke Mbangu il faut diriger mboka ona ndé Fumuke Mbangu na kolobela le quoi za président Bilaka tangu yaye amoni église kimbangiste o za ko prôner na kimbangisme c'est lo bango ndi ya affronter bango mais tangu akomi kuna église kimbangiste et PCO et pesa qui est ozomona mais ce que vrai église vrai kimbangisme oyo ezana kibokoko kaka sans greffage sans babaxelo ko moko songolo ezali vous femme parce que Fumuke Mbangu po bande ko église kimbangi fo baye baboy banga bakanga makana maloba Fumuke Mbangu aloba ke non boko bakotanga bible mais basuka aka wana te Fumuke Mbangu aloba ke to sa bible te lokwa mukanda centre na biso te aloba ke continuez à lire la Bible à travers ses écritures. Vous arriverez à discerner les actes de ceux qui sont venus vous apporter ces livres. Il faut qu'un voleur soit saisi avec l'objet qu'il a volé. Nous aurons notre propre livre sacré sur lequel sont écrits les choses cachées de la race noire et le peuple du Congo. Mais dans la Bible, mais la personne qui a amélioré ce livre, à Koruta, à moi, parce qu'on a trois pouvoirs. Te arauta musika te arabota mana madimba. Oya na Kinzambi, oya na Manzaya, na Kimayana. Ah. Est-ce que ça na kata vuvumu? Asala ka mais fumukusu ke mutala pana langolati. Pourquoi c'est nani? Nani oyo asali ba débat na ba pasteur. Na TV bana maboko ko banda. Bon, est-ce que ça na débat na ba Yoka. Ndeko, yoka. Nani o asali ba débat na ba homme de science, personne de la politique d'Afrique, le rôle la fomukusu, na ba chef spirituel non sur la religion africaine. Est-ce que tu veux pas solution na moko? Na ko trouver solution, et ce qui est malembe. Yoka, balobi nini? Déjà na pour. Té, tu ko ba bongo ndeko. Professeur lobi nini? Instructeur o ya ko tangisa biso ba noir. Livre sacré na biso a trois pouvoirs. A pouvoir spirituel Kinzambi. A pouvoir scientifique Kimazayu. A pouvoir politique Kimayala. Donc, à toucher politique. Il faut le quoi comme si on étape politique, mais il faut ça va pouvoir nous soyez là qui. A une religion, à établir religion africaine. Religion africaine le commis. Non non, il y a religion africaine. Moutouna religion africaine faut beaucoup soutenir nous la pas dans l'Angola. Admisi bangunza. Étape religion ici, il faut qu'il y ait une étape il y a politique. Sur les politiques ici, il faut qu'il y ait une étape patience. Tata Coco.
comment te contradiction ngina na ibana contradiction ça te pour le prophétie de babongo ibana signification ya prophétie 44 au bino bo se marqué là parce que bo sota 21 à 22 bokina mamona 44 tandis que avec le 44 la contradiction ça trop na mokonza mboka lelo papa nkosa collaborer na ye parce que mfumbanga lo ba est-ce que kopisa biso na signification ya prophétie 44 bato ba sosola na ce que ça là qui a tombé tant que sabinango mais ils a ndako surtout que zoango tout temps que sabinango ça va Coco Roméo nani zela Coco Roméo bis Christian Pidi bon Coco ok deux ans parce que faut tout comprendre hein songanzi la Coco matiki ado mfuma Congo mwana mfumu kimako faut tout comprendre to kokota pena musindo donc to tinina no Coco ke jula biso do chango to comprendre faut toujours comprendre Jobo Kejema donc bo sentiment que Coco mubanga kapiamba azo sala pena recherche donc lelo pena donc na okangana nga vuvo muté mais na koyeba kaka la valeur ou les valeurs ya mfumo kimbango parce que falsification trop OK nino yo prophétie 21 peut jamais ya ko falsifier ngo hein yango toujours la na pena de Coco mubanga pembe wana mona onde hein mama Congo bayekula ngoma Mbuta Mabunga Joël na Belgique do bino bozo landa bino bane ba vutuka ya partout ba bibino no boya na pouvoir malgré ko mo banga kapamba azoboya 44 non 44e profession fungimba mu ya mwana au place bino bo vandela c'est bon même tata foi bango ke mfuwa Coco Mubanga webike prophétie 21 non falsifié oko bebi sangote parce que source des awana. Bon, toujours le nyonso. Mais source c'est ça wana. Nyonso da source. Nyonso ça. Ouais, ba source est belé. Zo poser na ba source belé. To kanga na source ma wote. Zo mona, so subo source monsieur bino matete. O gete po bo la source na na bandali. Te, to ba source nyonso. Ndenge za boye. O tuni ma professeur Fumu Kimbango. Bino bozo ka savoir to falsifier to ba kibobiso to ba ta perdre te. To zo lobela makamu ndenge professeur zali. Ce que tu as un mage astrologue en Afrique, on va étudier la fonctionnement de l'étoile, tu vas dans la roté. Mais quand on a la faculté de l'université, faculté on est astrologie à la raté. Il y a un moyen de fonctionnement de l'étoile les athées. Pour avoir un occultisme, mon temps attend avec l'étoile occultiste. Il faut que tu aies l'étoile, il y a présent Kabila, nan est déplacé T et ça toujours dans est. Nan vous continuez dans ouest T. Mais l'étoile les a wana. Mais wana tu recommandes aussi ma. Tout le ballon maram oh tu le bela aussi. Est-ce que Fumu Kimbango na bonzambe na ye nzambe mpungu na bonzambe na est-ce que mfumbango un prophète au bas respecter Afrique même monde entier aujourd'hui vous êtes placé pe anzambe alors la prophète y Afrique à cause ça la profession yo président mokoya peuple à vivre na état moko boye ya mabe peuple à vivre na état mabe depuis kala bo fumugima benye sauver pour yoka bino bozane ba sloganiste bolingi slogan mingi sauveur bon comprendre bozoloba sauveur à nani sauveur à mutu o a la capacité de faire solution c'est pas ses alliés wala sauveur so au monde to nyokwama o longo biso na passe ne to bengo sauveur siko yezu bino benga sauveur depuis Afrique wana onyokwama elonia malongo ya pour Afrique pour benga sauveur a sauver biso na nini ni le côté siko bo bengi zela to bengi fumugima sauveur pour na nini to zala ke be esclave ba mindele biso bible. Combo ya Jésus ne comme si biso na malheur. Combo ya Jésus da combo ya malédiction pour les Africains. Ils a faux combo. Ils a combo ba noir ba kotanga ngote. Ba noir avant mundele aya to agi bien. To tango même tina ba classe. To zaki to bana ko couler ba moule. To bana ko sala ba activité na biso moko ça que mundele aider biso. Mundele ko te biso ki de la mathématique. Akuta biso ki de la nyonso ndeko sala ngo. To bana lia déjà. To zaki na ba kit. Mundele agili lo apprendre biso te. Quoi arriver à mundele awa a connecter biso na nzambe ko connaître Jésus na Yahweh, ne to ba malheureux. Zomo na ngona kakulangu contact ya missionnaire na Rwanda ngakuvu ndé comme si ba pauvre non les gars abo yango azate mutabo yango ngana beta masula pour ya projet Fumu Kimbangu Fumu Kimbangu attaque sauveur ya bana yende sauveur na biso batu mwindu ko prophétie ne ko loba papa na lobia yo kende oui yo kende lukela nga professeur Jésus ozolo pour na vie Afrique lukango Luka professeur Jésus je le vois pour l'Afrique, tu vois pas. Mais tu es pas Fumu Kimbango pour nani. Pour Fumu Kimbango la sauveur na biso. On se diriger vers rien. Tout quand tu es ba solution.